tobandi na sur malin ya diable satana avandi mpo atalisa bato plaisir ya mokili oyo yango komona ezaka bana basi te meme bana mibali bazokolia bania moyembi moko ayemba okozonga maboko pamba abi okozonga maboko pamba abi makolo kokoma kilo mama papa sekei na yo ekokoma kilo te ya verite soki omoni okeye sika batie mikanda moko boye avokota somba fiche bime sika wana ebino te la nature c'est ça la nature nature yango eza mokili makambo ezomona na mokili oyo ezosala donc makambo oyo ezosalama na kati ya mokili eza basi ye moko alakela mabele te yango eza nani eza nzambe azoregrete mpo nzambe azwa diable abwaka ye na pouvoir ne nyonso atika eloko na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Dinga maman oyebi kosolola balobi tosabone biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o nayokaki te o namonaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine. Bonjour bon apoto bana mokili mobimba, ça dépend na héros bokolandela Francis Motechando, garçon de luxe, l'homme de bête tabilo kelenge bloko toujours na kata la Reine Dinga TV, chaîne na vitesse et chaîne d'actualité, beau s'abonner, beau commenter, beau partager, beau liker. La Reine Dinga TV des chaînes à vitesse, c'est la Reine Dinga TV des chaînes à makambu. Bokota nazanga morote nazana prophète Pichuzoka, l'homme de Kokombo, la maman likamuna biso mukolo lelo tozo so la affaire Dubaï pona ba basi na biso oyo bazoliaka banyai photo lo bayango na lingala pena bakaka te po bakaka zo sonner na français neti ba musu bazo comprendre ngote basi ndenge nini bazolia banye nazanga morote nazana prophète Pichuzoka, l'homme de Kokombo la tozo so la paix par rapport à rechercher la paix. Donc, bon s'abonner toujours à la Reine Dinga TV, chaîne à vitesse et chaîne d'actualité. Avant tout, on va inviter na biso tika na vanisa la patronne na kombo ya maman la Reine Dinga molo investisseur moi si ya makasi ya longa bitumba ba ya 2000 personnes 3000 personnes maman la Reine Dinga longa bango bakisela ka lisusu nani bo kanga bien. La japonaise 5 fois maman plus que lenga mokili bimasuki ya pembe okumbaka bakoko tika na vanisa beaucoup de respect na maman Marie Kitoko, beaucoup de respect na maman Marie Kitoko, tikana vande sa maman Katoko nga de Atlanta, la beauté de Atlanta, na boki misu mpanda moni YM, autrement dit Yolal Mombele 4 fois momo talimo so kumisi nzambe. Quelle beauté, quelle taille, quelle fraîcheur, tikana vande sa boss adose nga maître sengi qui nga sent toujours moto moko bien bikabaka ba président de tous les présidents, bokanga bien na kombo ya Mouvé François Foutila Mokonza Bambeku Fondation Foutila Dassive le nombre one Moutaliki Azate président de tous les présidents Mouvé François Foutila Mokonza Bambeku Fondation Foutila Dassive le nombre one Moutaliki Azate na boki misu na moni l'impérateur na kombo Antonio de Bunde c'est l'impérateur na kata Doctimoun to kota déjà invité na biso prophète Pituzo kato sur la lisolo ya banyei mokilize robeba. Bonjour prophète Pituzo. Bonjour papa. Bonne santé. Bien angolo par la grâce de Dieu. Comment na yo comment na kombo mbala moko. Ah, eza makamba sikate ndenge na ebisaki yo même Jésus leur azokota na Jérusalem. Ba maman marqué tout batanda ki maputa me bazwa ramo bakati. Ba ramo wana yango nde to sela kombo. Jésus pa kombo babande ko pepa. OK. Pona ba ko pepa neza gisini bazo kombola. Bazo la kisake yonde oye pona ko sukula makamonios. Po kuna ko longola molini na kacha moki. Merci beaucoup prophète Pituzo ka votre côté na sujet na biso moko elo bien habillé on l'a bien prophète Pituzo. Et c'est basel nzambe pe faut la tara bien. Ndeko nanga na ye pona komba Jésus. Où est sa vanité? OK. Tout est vanité. Tout est vanité. OK. Donc il kolobelanga makambo wana te. Na ye pona côté kolakisa ba tous les noms de Jésus. OK. Na ye kolakisa ba tabi mate où est le côté vanité. Na ya ki maboko pamba na ozonga maboko pamba. OK. Kolata bien c'est bien, ndengo lobi c'est pas mauvais. Na telemeli yango te mais tout nanga mingi plus que makambo ya Jésus.
nde nakorépondre. Merci beaucoup prophète Pituzo kaka ndinga habito tourner pena mi makambo ya Jésus mais avant to kota na makambo ya Jésus ka ndinga lobi toza ba question d'actualité oyo ba tout bazomona ngo ba benga kinga Francis Montesha no garçon de luxe tout nananu prophète Pituzo ka est-ce que nzamba zo lakisa et tozo lakisa te par rapport ya bandeko na biso ba congolaise bazo kindaka na ba Dubai ba posta nani wana kokende koleka ba nyei pena tango mona kino vidéo wana bandeko na biso ba congolaise bazo kinde kosala na Dubai ko baliaka ka ba nie itaki prophète oyo nzambe alobelaka esalaki no ndeni est-ce nzambe alobelo to alobelo te prophète na ye yango moni na ye kokombola po tolongola biloko nyonso no ya mabe bao nyonso bazolia banie bao nyonso bazose conformer na siècle présent bible ezoloba ne faut plus conformer au siècle présent siècle présent yango bien aimé nalingi nayebi so ke nzambe na biso est-ce que bible obi ke bozomona te même nature ekoki koenseigner bino te la nature c'est ça la nature okolukango ni nature yango eza mokili makambo ozomona na mokili oyo ezosalama donc makambo oyo ezosalama na kati ya mokili eza basigne du temps de la fin basigne du temps de la fin eza likambo kokamwa te tokomi na biso na suka oui oyo eza Jésus même azoloba na Matthieu Bible dit dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Jésus, pourquoi Koloba to luka bokonzi ensemble? Parce que ayeba kike malheur est dans la scène à Mokilio. So que dans Apocalypse chapitre 12, Bible dit malheur nous avons regretté pour la moto. Malheur à la terre pour moi, Dieu, j'ai rejeté le diable à une grande colère. Zambe yemoko. Alakela mabele. Terre ngwezanan. Ezamutu. Zamba zo regretté pour Zamba zo diable bois kaina pouvoir nenyos atika eloko moko te. Voilà pourquoi au komonake mutu le razana sena mokilio. Lokola mutu déjà azalaki déjà na péché adamique ya dana Ève ndenge na lobaka na émission mususu malade ezalaka te kufa ezalaka te mais pourquoi malade à cause ya lisumu yango wana bato baza ko se conformer na siècle présent pourquoi nazolobela boye okomona ke bato ezakaka Dubai te limbisanga na kitisana no okomona ezakaka Dubai te monde entier mobimba masumu evandi ezaka Dubai te ezaka Dubai te suba pe ni monde entier mobimba partout mokiri mobimba evandi na sous malin ya diable satana avandi pour atalisa batu plaisir ya mokiri yango komona ezaka bana basi te même bana mibali bazokolia bania ils appellent pas mibali passe ils arrêtent pas la basité même bana mibali bazo ke nerolia bania okomona bana mibali bazo bana na mibali okomona bana basi bazo bana na basi eza makambo ya sikate eza makambo uta bandaka me yo kanga yo zolandanga ozolandanga partout yo vandi na makambo wana bima na makambo wana po Jésus azala posana mbongo c'est rien. Omoni mbongo toi qui kokuta ngona samo kilio peto kotika ngona samo kilio na ebisa ko na émission moko moyembi moko ayemba okozonga maboko pamba fait rigola abi okozonga maboko pamba abi makolo koko makilo Maman, papa, c'est qu'il na yo ekokoma kilo. Okozonga maboko pamba. Kende kolia nazamuta mokili. Nazamuta mokili. Toyoka ngoler nazoleka. Même na baba ozoyoka. Même atana carpo tchang. Ozoyoka ndeko na biso, baba ndeko na biso. Ba frère. Ça sont nos frères. OK, Jésus a na posa la bango. Un jour, ba ya na ka Jésus. OK. Soki bazoyo kanga bazolandanga boza bandeko na biso tolinga kabino Jésus azana posa na bino
pourquoi Jésus a posé la bino? Un jour, vous héritez vos konjali. Musicien de Konanga. C'est mon frère, bien aimé. Nazana posa que un jour, à se repentir, loko la biso, toye na ka Jésus. Bango pe ba na ka Jésus. Na ko nié bango te de Konanga. Bien yoka, moki o nere tozali awa. Mutu moko te akoki kolobake. Aza mutu alisumu te. Même Jésus a dit que c'est un pharisien, un scribe, un sadisraïen. Hier, il y a un mois, il y a un lapide, il y a un banga. Alors, boy, ceux qui ont dit que c'est un lapide, moi, un mois, il y a un banga. Bango nyonso bakoka kite ba se retiraki. Yango na ningi na lo baboy. Yozo landanga. Yonano on reconnaît Christ comme Seigneur et Sauveur de la vie na yo. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, Yeshua Mashiach a besoin de toi, ma sœur. Mon frère, Yeshua Mashiach a besoin de toi. Biman onyoso ozomona samo kilio eza vanité. Okoyi kosomba jeep malam. Okoyi kotonga ba immeuble. Yebaka ke okotika ba immeuble. Les roseaux lianien malam. Mais sambi c'est les ça. Les rosanini. Azo lianien. Ma sœur, yozo lianien malam. Yozo ke na Dubai pona ko lianien. Kaka na Dubai te. Même na mboka na ngai. Bato ba déplacer te. Bazo lianien. Bazali. Mais bino botesi kaka Dubai. Monde entier bobi batu baza ko sala mabe bobi mana mabe. Prophète Petit Zoka. Batu mususu bakomi ko sa ba témoignage ebele bakendaki Dubai bakomi ko kufa. Yango na lobi boy. Mutu azana ka diable. Jésus-Christ a besoin de toi. Nzambazo lobana Apocalypse chapitre 12. Malheur à la terre. Puisque moi Dieu, j'ai rejeté le diable à une grande colère. Pourquoi? Terezanan, Ezayo, Ezanga. Toutaki na mabele, Torozonga, na mabele. Ponanin, Oko sepela na bajip. Oko sepela, Tambula na amer. Kende kolia nye basomelo amer. Kende kolia nye, Otonga di niveau, Oko tikango. Oko tikango yaya. Na yo muto, bozo sangana basi na basi. Na yo mutu, bozo sangana mibali na mibali. Jésus-Christ a besoin de toi. Basi eza mukili mobimba. Yaya, eza la sokoke des États-Unis. Batu bazo vivre souffrance baza. Eza la sokoke na Europe, ba crochat. Moi ya crochet reuti pa na biso. Reuti pa mindele. Okokende kokuta. Mindele bususu bazola la libanda. Bana poto bazola ndanga bazoye ba makambo na zoloba. Ba atandi eloko ala li libanda. Azana ndaku te. Mais soki mutu andimeli Christ comme Seigneur et Sauveur. Ata oleki na minyololo. Ata oleki na tout noir. Ata ozo souffrir. Mutu a s'attacher à Christ. Yoka Israël. L'air bazali ko s'attacher à Christ. Bazali ba esclave en Égypte. Un jour, bien aimé, Zamba promettait qu'il bango kana. Tes promises. Et zala ki ya bango te. Mais lokola bazali ki na promesse en Zambé. Israël. Nzambe a délivré ki bango. Nzamba changea ki vina bango. Ma sœur, ce qu'on reconnaître Christ et Jésus, Nzambe Yesu Christo, aza capable de changer vie na yo. Prophète Pituzo kabatu musuba komelenga babina ba pasteur puis ba mo sa ba showbiz ba pasteur ba mo bimana ba bana mibali. Ce sont des sorciers. Des sorciers pasteurs. Des sorciers pasteurs. Yango bana Nzambe avant côté église Nzambe la liboso Nzambe Nzambe a révélé église ni yoko ken yoko kende sokoki la main de Jésus ok sokoki le corps de Jésus ok la main de Dieu sokoki mission à Jésus ok
bakendaka bikenda te bakendaka bikenda te tokomi na ta ya pokwa bato ebele azalaki ne ndoki aye kati ya église aye kodistraire bana nzambe na kindoki na ye lelo akomi paster azalaka mpe nganga lelo abongoli motema te aza kokontinue na biloko na ye. Répands-toi mon frère, répands-toi. Naye ko attaquer yo te mena lobi répands-toi. Jésus-Christ bayinanga na ndengeni na ote ya vérité. La vérité zolo toute vérité n'est pas bonne à dire. Oh totika bana nzambe kaka boy. Totika bana nzambe yo zandoki. Yo sali église. Oh botika biloko boy. Tote ya vérité te. Répands-toi, Jésus-Christ a besoin de toi. Toujours la vérité. La Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Amen. La vérité, c'est Christ et Jésus. Okay. Laisse-moi de prêcher la vérité, n'est que la vérité. Ce qui ne connaît pas pasteur, aza la la vérité, n'a pas la vérité. Ba pasteur de l'église bazamba ka ba vérité ça peut ba vérité misusu ya pasteur eza mabete na bandai comment nazo teleme na bato bazota sala ki pede ba double sim liboso na sim na pesi raison oh o pesi raison lelo na pesi raison oh makambo azoteya mutu eza na ba double sim Jésus-Christ a besoin de toi ba double nini ba double sim double sim Liboso na sima, double. Répands-toi, Jésus-Christ a besoin de toi. Gana côté dès que la vérité. Ton côté la vérité. Ton côté la vérité. Ton côté la vérité. Pour Jésus-Christ a besoin de toi. Répands-toi, mon frère. Pour la mituka. Pour la badjib. Pour la bandaku. Pour la plein. L'église. Jésus-Christ a mutaba plein. Ok. Zongela Jésus. Côté prière, tambola la conformité à parole. Au comment on a plein on est koyé là. Surtout, ce que bengama. Est-ce que au stade de martyrs plein puis bâton dit plein. Ce qui au bengama. Exactement que aux en a deux versets bibliques, trois versets bibliques auxquels ça l'église. Prophète Pitizoka. Ce que question moyenga par rapport à miracle. Tout le monde a pasteur mususu. Abeti le boko boy pan abimisi ndika abeti boy pan abimisi gilette abeti boy pan abimisi mbisi na lokolo est-ce que ça miracle nzambe to za nzambe te bate ya biso Jésus te ya biso Jésus miracle et accompagné à la parole de Dieu. Bible dans Josué 1:8 c'est le livre de la loi. Ne s'éloigne pas. Médite les jours et nuit. Comme la prophète. Soki mutu avant dans la parole. Miracle qu'on accompagne. Non, non, c'est diabolique. Ça sort purement de l'enfer. Écoutez-moi et comprenez la parole de Dieu. Mon frère, ça sort purement de l'enfer. Répands-toi. Obioza musali na nzambe obioza nganga. C'est quoi ça non nganga? Dieu est capable de tout. Mais le problème les gens à ma casse muta vanda la parole de Dieu. Asimbi buma mosi bo abimisi mbisi. Asimbi na mukongo mosi bo abimisi nzete abimisi eloko mobali mon frère. Nzambe aza capable de resala biloko wana nyonso. Na personnalité ya moko. Comme la prophète. Nazaraka la matade. Ça fait 18 ans et belé. Je pense que 19 ans à 20 ans. Tozo linga, to planté église. Place wana to eki kokuta nzeta baoba. Nzeta munene. Nzeta ya munene. To bandi kobondela. Babi ke place wana eza atterrissage ya bandoki. To bandi ko sala prière. Nzamba lobi ke na kati ya nzete oyo eza na banzungu eza na makila bakotisa na nzete. Bien aimé,
tobengi mutu akokata nzete lelo abandi kokata nzete akati nzete toke komona na kati ya nzete tomoni nzungu eza na makila tomoni bamanzaka mama nzambe eza monotonie te bosabone na kati ya Laga Nzinga TV vérité miracle pasteur kombola siko tokeni tokati nzete tomoni biloko wana mpo nzambe arevelaki ozo comprendre mamba nzambe eza monotonie te nzambe aza capable na nyonso ke bakundi eloko boye nzambe alobi bobimisa eloko wana ekoki kozala bacoaching spirituellement physiquement aussi ekoki komona me nzambe me na bagilete na nzoto wana eza kindoki nalobi boya nzambe liboso c'est la parole de Dieu nzambe bakomisaka ete kaka eloko wana yango yozosala udini na libulu wana ekomi bonzambe te ça c'est la sorcellerie pire et certaine. Ok prophète Petit Zoka elo na sepeli baboye na biso bana poto ba diaspora nyonso o botalaka biso ba combattant na pesi mino bambote pona lela ba combattant fort ba combattant na pesi mino bambote ya trop partout dans le monde bote la biso na kata la Laga Nzinga TV prophète Petit Zoka o soulever likambo ya banzete bate belé ba yebisa ngai tout non prophète Petit Zoka makambo banzete bato be babi ke non na sera mobutu banzete zake belé bato babanda kozwa mupepe mutaza nzete na lupangu ozwa mupepe na mais lelo oyo ba prophète bokatisa bato banzete na mapango za ressuscité o soka mona boye antenne parabolique eza na nzete za kindoki bokate mo bato bazwa mupepe ezate nalobi na yo nzambe eza monotonité kaka kata nzete za antenne parabolique eza lokola lelo osombisi bato mai boyela mai lobi baye na mai lobi kuna mai lobi kuna mai lobi kuna mai lobi kuna mai ekomi monotonie wana ekomi makambo mosusu banzete za su te na mapango mais soki banzete eza te eza mpona baprofete te bato ebele bakata banzete bandako ekomi ebele na mboka oyo bazotonga bandako ebele eza mpona baprofete te ozokima kaka kote oyo eza mpona baprofete te oui soki moto abandaki kosala makambo wana atika soki abandi osango na lonenga mabe azokatisa bato banzete lelo akatisi lobi akatisi lobi kuna akatisi lobi kuna akatisi mon frère tika biloko wana nzambe avandi na bamonotonie te tika biloko wana répands-toi toto mutu atiaka mbila na ye mbila ekiti asali mbila ne yango nalobi te nzambe aza nzambe tovanda na makomi tozonga na parole retour à la parole de Dieu. Merci beaucoup prophète Petit Zoka sikoyo yoka ndeko na nga mwana mwasi mwana mobali akomi lokola mwasi chérie okokota lifelo beta biloko okokota lifelo za mobali okoma koloba lokola mwasi ndenge nini yo za mobali okoma koloba lokola mwasi mopeza mutu abotamaka bongo na voi na ye bongo moteke te soki abotama bongo eza problème te mais yo obotama bongo te okoma demarche ya basi tika ngai naboyi na ngai ye naboyi osakana na ngai te oza mobali ese mutu abongo akota pelola akotikala kokota bokonza likolo te répands-toi yo mwana mwasi ozolanda nga oyo bokoma balesbienne bino ozwa mwana bato ozwa bana bato oentraîna bango okotisa bango na mabe bima na mabe wana répands-toi yo ozolanda nga sika babiloko wana nazoteya yo Jésus a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Merci beaucoup. On a besoin de recevoir comme Seigneur et Sauveur. Prophète Petit Zoka, tu côté ce qu'on a recherché la peine na nous sait qui battu ne bandel a recherché la paix au niveau du non Luka Kimia na mutunyo son appesi pasteur frère Patrice Mbote belé place azali mta maranze mbona et te battu belé makasi par rapport que non paix na batunyo.
Tout le monde recherche la paix, tout le monde prophète Denis Lessi a sengi kimia na confrère naye Mike Kalamba. Et ça là qu'on est nini papa on est babande ko bendana ba propos pasteur Denis César Mabé envers pasteur na biso Mike Kalamba mais a sengi rechercher la paix kimia wana et ça lui on est nini. Bible Hébreu 12, 14. OK. Recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne verra le Seigneur. Amen. Bible ezolobake toluka kimia na mutu nyonso. OK. Soki bongo te tokotikala komona bokonza likolo te. Biso batu toza ba exemplaire. OK. Biso batu toza miroir. Tozo telema liboso ensemble. Po toza ba exemplaire. OK. Eloko asali eza mabe te soki aluki kimia na ndeko na ye na kolegi na ye eza mabe te eza bien mais ngai nakosepela ndenge azoteya verité so akoti na verité koteya verité ateya verité abanga eloko moko te jésus christ azala na posa na ye tokobanga prison te prison tobanga yango te prison basalango ngai so na oteya verité soki bokangi nga jésus christ ebele bakota prison babima nzoto Shadrach, Meshach, Abednego. Bien-aimé, bakota bango prison. Mais le quatrième homme, qui est le Christ Jésus, est qu'à quoi intervenir. Jésus, on a azoté la vérité. À quoi intervenir. Pour la vérité. La vérité, pour quoi franchir et qu'on la bateau. Parce que la Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Christ. Ceux qui ajoutaient la vérité, ceux qui ajoutaient la pédophilie, tu vas dire, pour Babomae, Nzamba kokote là. Nzamba kolongisa. Mais ceux qui ajoutaient la mascarade, place au monde à Nzamba la chakamu. À continuer la vérité. Pour faire petit zoka, place sur le bien et la moussine sous makasi. Mutu pas comprendre que Nzamba lâché, à comprendre on a basini. Ce qui mutu Nzamba lâché, yemora comprendre. Saoul, Nzamba kwa kakae. Nzamba tika Nzamba patika. Nzamba tiki. Oh, akobimisa mutakala liboso ya batu nyonso. Akobimisa mutakala na yo liboso. Akobimisa mutakala na yo na batu nyonso. Aza na besoin kaka yo zonga na sama ko. Ah, c'est que tout le monde va passer ba mitakala bima Nzamba la chaîne ba mitakala bimi. Soki Nzambe atikela ka mututa. Eza loza pasteur eza kombo. Eza la prophète eza kombo. Yokanga. Bozwa bana Nzambe na notage te. Cause la prophète, cause la pasteur, cause l'évangéliste, cause la docteur. Tous les 5 ministères eza combo. Tous les sentinelles. Kabilo bomi benga wende die c'est que biso tous les wende. Nalobia. Tala, yoga na bisayo. Yoza patron. Biso toza babengi biso ba umbu. Bana misala. Bana misala. O moni ba chrétien ba vona na ba kit. Biso toza bana misala na bango. Toza bana misala. Mais le lobo yeba ceux qui bana misala ngote le lobo tebele bokoma ba patron de ba pasteur pour kozala ki pasteur eza ki patron te. Comment musala mono faut les kana ba canaliser la boye Comment na biro na yo. Pour mon biro na yo soki omoni na ye ko attaquer mutu te mais nazote ya vérité. Soki omoni okeye sika batie mikanda moko boye avokota somba fiche bime sika ana. Oh, mais l'église n'y a pas de coup fait. Nalobi na yo sokomoni oyeba osomiso fiche bima. Oh, sokomoni ba osomiso fiche bima. Bête biloko prophète. Pongana yamba mwana Nzambe. Naza sentinelle. Pongana yamba mutu. Pona lobane na para Nzambe, il faut na ça se fiche. Non. Hein? Totika koyiba bana Nzambe tina na dimension. Totika koyiba bana Nzambe. Et c'est pasteur pour autant mon bagarre. Dans la bagarre de Béné, si député mon kobo et pasteur zo qui te bazo panza batu, ba Angelo bazate. Bon. Par rapport wana na koki ko diaboliser en côté. Omoni élévation nyo sezarana makambu nango. Pourquoi?
Nzamba kobatela. Nzamba batela rabiso. Mais Dieu nous a donné aussi la sagesse et l'intelligence. Ok. Pourquoi? Nzamba peut savoir sagesse et l'intelligence. Peut-être Yemoko ayebila mususu na kani nazo tambola na ba garde de corps. Biloko mususu ekoma kake. Eza na place moko le mususu. Musa na Nzambe bazo lukaye. Bazo wana na ko diaboliser ngote. Est-ce pour ça na Nzamba akokoma pe député, ça la kotoza député, kotoza pasteur pour tout ça. Ça dépend y appelle à mutu. OK. Eza la ba mususu ba bengami na temps partiel. Eza na bato mususu ba bengami na temps plein. OK. Soki Nzamba bengi na temps plein, okokende kosala eza temps partiel, kosala eza problème non côté. Soki Nzambe abengi yo na temps plein, oza na droite ya kokende kosala, église ko prendre charge na yo, ce n'est pas mauvais. Mais Bible biso ezolobela biso mutu nyonso fa sala. C'est ça, même musala o nazo sala boy. Eza travail. OK. C'est ça. Merci beaucoup, prophète Pituzo Kolombe de Kokomo, la boyoki ba vérité. Prophète Pituzo ka mot de la fin na yo na bandeko na biso nyonso conseil nyoko pesa conseil ka pona ba fi o batikali o ba kenon pe Dubai yango te na mabanga na poto sisa na yo. Yozo yo kanga. Oza na Europe. Oza na États-Unis. OK. Oza na Afrique. OK. Oza na Océanie. Yozo yoka. Jésus-Christ a besoin de toi. OK. Soko zalaki na babiloko wana. Ya kokende kolia banien. Bima na biloko wana yamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Na ba opa kenon te. Na bino batu na bokete. Bozolinga bokende zoba $50,000. Eza rien, même 1 million, eza rien. OK. Oko hérité bokonza likolo tende. Ma sœur, mon frère, Jésus-Christ a besoin de toi. Yesu azana posa na yo. Ezaka ba niete. Na yo mutu. Ozoke mela masuba. Bima na biloko na ba pratique wana. Omelaka masuba pozwa lupemba. Bima na biloko wana. Jésus-Christ a besoin de toi. Na yo mutu. Ozali. Kosangana na basi na mibali na mibali. Jésus-Christ a besoin de toi. Na yo mwana mwasi. Omikomisa mobali. Yaya. Yesu azana posa na yo. Jésus soka boma baboma nzambe soka boma Sodome na Gomorrhe parce que amonaka biloko na yaka makasi. Nous sommes au temps de la fin. Jésus azana posa na yo, nous sommes au temps du soir. Bible zoloba Matthieu 24. Bien-aimé, beaucoup na ba signe. Ça ce sont des signes du temps de la fin. Toluka nzambe. Yesu azana posa na biso. Kalamite Yesu azoya. Yesu azana posa na yo. Tika nzambe apambola biso. Na kombo na Yesu Christ. Mabanga na yo pe na bato nso batali biso. Nzambe azwa lokumu na pesi vraiment mbote nanga na mama Katokunga. Nzambe apambola yo sikozali. Na pesi mbote nanga epa ya Christelle Zoka, petite terre propre. Nzambe apambola yo. Na pesi mbote na mwana nanga ma fille aza na France. Nzambe apambola yo. Nzambe a visité bino. Pe Nzambe apambola prophète Papizo Kamolongi na mboka ya Canada elongo na libota na ye. Merci na bato botali biso e bandeli tisuka. Merci na bato bo aimer. Merci na bato oyo bo commenter. Merci na bato bo partager avant aussi sa émission na biso beta biloko tika na vandisa la patron na komo ya Maman la Renzinga Moulin Vesedora Mosa Makasa longa bituma ba 2000 personnes 3000 personnes Maman la Renzinga alonga bango kaka tika na vandisa. Maman Katokunga, la beauté de Atlanta, sa président de tous les présidents, Nakoma mon vieux François Fouti, la Mokonza Bambeku Fondation Fouti, la Dassiva, le nombre one, Moutoalikio, Azatinazo, Lucana, Tala Moutoalikio, Nazo Mona, Tikana sa boss, Adosenga, Maître Sengi, qui n'a senti toujours Montomoko bien Bikabaka, Antonio de Bundes, l'impérateur, Nakata Doctimou, Napeso Bamo de Pesazali, Tikana sa YM, autrement dit, Yolel Mombele. 4 fois maman, merci na batonyo sur botali biso bozala toujours branché, restez toujours branché na kati la Renzinga TV, chaîne à vitesse, chaîne ya actualité. Numéro na ngano za poso komelanga osola na l'homme de bête bloqué lenga bloko tukuta une émission musutu toujours na kati la Renzinga TV, chaîne à vitesse, chaîne actualité. Merci beaucoup.
Inaye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Dinga maman ebi kosolola balobito s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yoka kite o na mona kite tala e wana mama kitoko evandeli malamu la reine